mama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui chérie, mon bébé, oh là là bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro il attaque alliance yange katana. Nabituma basua yo bundi sanga ya 5 ans. Jamna bamana modele tina famia ibe. Masiandoki, ena koma kubanga o. Gisele Irene Masiandoki wa Mugusa Abisana kwanza muna wa marangewa. Epesa zuwa te poto leki bino na musala. Tokenda kabongo na Tisha Blessing Hand Mère Loboko na kati ya Londres. Balobi service traiteur ya kano ya propre ya qualité internationale. Ezepa ya Tisha Blessing Hand Mère Loboko. Yo mutolingo salisa feti no ya baptême, anniversaire, mariage, au Saint-Valentin, journée de la femme, matanga, olingi balambela obiloko ya propre ya qualité. Na pri ya bien, benga Tisha Blessing Hand Mère Loboko akangi masolo na Londres. Abimaka kenda kape partout. Yope mutozo bala nao na France, na Belgique, na Italie, na Suisse, na Allemagne. Ko hésité te kaka na numéro zomona. Benga Tisha Blessing Hand ayaka. Service traiteur oyo tozo respecta ngo makasi po musala nango. Biso sango deje kenda. Bo benga na priya bien obongisa feti na okozala jamais dessus. Tisha Blessing Hand ndenge bozomona ka banzungu ya qualité onde konanga. Ato bengisi e wapi akoya na biloko ne nyonso. Bobo sana te bande kwa Londres. Babi Mère Loboko alambaka pe banzungu. Oh mwa bimpiatu. Oh makaya bupondu bana Londres. Oza fatigo linko lamba te. Yaka kosomba biloko deja balamba epa na biso. Tabaya sur kwanga ya propre. To lamba ka nyonso. E pesa zuwa te poto lekibino na musala. Tisha Blessing Mère Loboko anzambe. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Zignon, Sobamisana Kolanda, Irène Masiandoki TV Identité, Yabundes, oh maman bino la cabino, kakaba, histoire vraie pour essa la bino, bavre makasi, Nabanda Kunabino, partout Bozalin dengue na lobaka, Nzamba Lola, Apambola bino, pour na passion, c'est la fidélité, na confiance, Ndenge Bozelaka, Masolo et Irène Masiandoki, essa la vraiment bien makasi, Yangoto ebisaka bandeko, Nyonso Bazolanda biso partout, ba, oh non, basabona na sitiote, s'abonner, aussi tia maman abinoba oh déjà bo s'abonner bande konanga bo partage kama solo parce que biso to beta kama solo ya solo to beta ka aubergine te to sala ka proverbe 19 et 20 ndenge kaka na lobaka po sunga yo nanga na suite ya vie ba mourir zenzamba lola apambola bino partout bozali ndenge bolingaka mama Irène soki pe bolingaka ngate kolesu masia apesa bino motema ya kolinganga ponga na lingaka na ngabino voilà ba mourir zena ela kabino masolo ya solo mais avant ekobanda nazo rappeler ba papa o baza na problème ya hémorroïde mu Congo pasi ba maladie belé diabète tension bande konanga boya bobenga mama Irène makambo ezali na kati ya Allemagne ndeko moko azotekela biso tangawisi ya ba pigme na matungulu ya ba pigme ezo aider maladie ebele surtout na ba papa bobenga biso ekozala vraiment bien makasi tozo kende bongo na bande konyos banda biso partout tozo pesa sponsor na biso officiel Betty la patronne moi c'est lekini bali na mbongo babizu esika zali balobi mwasi alonga mpiaka ezalaka yo Betty la patronne na bosante kopesa ba bisou na meta la brésilienne na kati ya Birmingham ba mourir nyonso mama Irène Masiandoki ayaka boye nazo pesa ba bisou na ye moko balobi Béatrice Lokilo na kati ya Londres ya monsieur fils Lokilo couple tokos ba bibo mais la mwasi akabaka mbonga ba zero belé ezalaka yo Béatrice Lokilo mama Cornelia Luntadil moi na télé si moi c'est tata na kati ya Bundes balobi Graslette cosmétique nde makambo akotisiki biso biloko ya kitoko bobosani te boutique Rebot ekotisaka kaka biloko ya kano bande konanga tozo ebisa nzamba lola pambola mama Cornelia asala ebolamu Cornelia nzamba salo bolamu Graslette cosmétique obongisi loposo ya bate belé na poto to komaki lokola mikolo bilonge komaki lokola banyoka mena grâce na yo Graslette cosmétique osali biso bolamu en tout cas teinture vraiment evandi nzamba lola apambola onde cause intéressant ngo bongisa teinture ko hésiter te tala logo ba koma Graslette ezawa na zwa numéro benga mama Cornelia
kosalia ata posone beba ndenge nini awa okozwa solution. Voilà, merci pour la patience et fidélité. Bambo tebele na ya Willy Moucheni, les vrais codes de code amboka na Bosani TV na nga Jado Fuma Zélande et si kaza na kate Belgique balobi vie Jado makola Jado Fumu balobi umela bamurena bamurezi mama Irani Masiendo ki ayaka boy biso na elibino bande ko bozolanda biso partout na ebi ke fifito mo la japonaise mama na Erastina Vandi azolanda Irani Masiendo ki 4 fois ya bengelanga ya Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle on ya prêtre Zakari bamurena bamurezi biso na zobeta makambezo le kanakata Allemagne. Bandeko nanga ezali pasi ezali mawa yango nazosenga na ba mama tozala vraiment na vie de prière makasi. Mama oya benga na pasi na motema bi mama Irene naza na kati ya poto na boti mwana nanga awa. Mwana nanga liboso ya mobali akokisi 29 ans. Mais mwana nanga autaki kobala. Ndenge kaka bana nga poto bakomi kobala na ba 20. Omona mwana 29 ans ya mobali ya 27 ya 25 ans celle déjà mariage à Bali. Mama Irene mwana nanga kutana kina fille moko awa na kati Allemagne. Mwana nga abotama awa na kati Allemagne mais fille wana autaka Congo ayaka mwana mukie na baparana na ye. Bakutani bolingo ya bana ndenge ezalaka kaka esalike mwana lobi alingi abala. Mama Irene mwana déjà bandai kosala zaki mobali munene. Mama Irene toyaki okende na famille wana tobalisaki mwana. Wana tango mwana bali azaki na 27 ans parce que sikoyo azosa 29 ans. Banda bali mwana nga mobali azosala 2 ans. Bamurena bamurezi bolanda likambo ndenge ezokende mama abengi na pasi na motema pona kopesa ba mama conseil. Tango mama Irene abetaka maso na lobaka Jésus Christ revient bientôt na yaka te pona kotanga komba mokonzi pona kosepelisa monoko parce que batanga ka komba mokonzi pamba te Jésus Christ revient ya solo mokileza na makambo ebele. Mama Irene mwana nga mobala kutena mwana na mwasi baseli bolingo na bango wana mwana zaki na 27 ans abali mwana mwasi mais bayebanaki na 27 ans te bayebanaki tango mwana zaki na 24 ans bazwaki peta ya ko vivre na fille wana bazani kara 2 ans ya âge. Mama Irene tango kutena mwana mwasi wana balingani bolingo na bango tango mwana mobala salaki 27 ans zwaki ndako na ye azaki déjà kosala akendaki kobala mwana mwasi wana to accompagner ki mwana lokola ba parents nyonso. Mama Irene libale lekaki malamu problème ezate. Mwana mwasi pe aza mwana mwasi ya mabete. Aza mwana moka lobaka mingi te aza vraiment calme mwana pe aza mwana kitoko mama Irene. Balingani pe na oyanga mwana mbali baki kosala vie na bango. Kozwa mwana na mabebo kilo na ngala tikali kozwa na ngai mabete fona loba sembo parce que nga pe naza mama moboti na sima ya mwana na nga mobali naza pe na bana basi ni bale. Kaka mwana moko na boti ya mobali yo pe mwana liboso. Mama Irene eya kosala bazo vanda bien. Tant basali moi quelques mois na mariage na bango mwana mobala yako yebisanga ke mama azana mwasi nanga azana zemi bayaka kutu weekend na ndako na mwasi ne babiki ana zemi esala ki biso pe bien na papa mobali nanga parce que azali koko na biso ya liboso tozwa na vinza mbalola azwa lokumu mama rentanga yebisa ki biso mwana na azana zemi bazonga ki na ndako na bango parce que bazala kisika moko esi abala ya pesa biloko nyonso. Mama Irene esala kaka ba 2 semaines na 6h du matin mwana nanga mobali abengi papa na ye. Papa ne azaki ya kolala ayoka kite. Tant papa na la mukabi oh mwana benga na 6h belelo asalite pour mwana salaka. Papa rappelé mwana lobi asalite asa na hôpital. Ah oza na hôpital problème yo tozo na hôpital na mwasi nanga salaki crise. Papa lobi mwasi na sala crise ou salaki crise. Papa fala sala après-midi banda 14h 22h et komaki ba 8h30 salobi nanga madame na ki hôpital parce que mwana lobi mwasi ne asali crise. Ah papa zelaka tokende. Avokende musala oya kozongisa nga na ndako ponga nazosala na ngai te. Mama Irene tokumba na mobali tino hôpital tokuti mwana salaki crise déjà kolamuka. Nga quand ba koloba ta zemi elonge muteme banga kinga parce que sinon ke koko na ngai boso azobota mama nzamba aza bolingo zemi elongwa kite. Mwana sali crise ngeza ki dia nini mwana lobi ayebiti. Na tuni bokilo nga posala muka ki mama yoka kindele ni mwana otaona yoka kaka ba malaise na sali crise. Ah crise nini tanto so amukete mama na epe ayekoya. Docteur a côté nga so na biso mama na lingite docteur a so na biso azoko éviter biso kaka lingite docteur a so na biso to comprendre na papa ke aza mwana mutu aza pe mwana mwasi to bimi to ke na biso tango to bimi to ke mama Irene e komi na pokwa nango mwana mobala ben papa banga bandi ko expliquer oh mwasi nanga asala ba crise wana banda kala oh asala ba crise banda kala ndenge nini oh na sola ki na ba docteur mama banga ndeko kolinga te bino boyo ka tong docteur aki tong bino bokendaki docteur ko so nanga lobi ke zemi za na problème te mais faut na yeba ke mwasi amela ba kisi
Tango azwi zemi a négligaki bakisi ya komela yango asali bacrise wana eza bacrise moko esalaka ye rare banda nda kozwa traitement akosala pe 2 ans 3 ans 4 ans mpe akosala na ye crise te mama ayisi papa yango ntango mwasi nanga azwaki zemi akomaki kobanga komela bakisi ne anégligaki traitement yango wana asali bacrise abangaki komela bakisi wana peut-être ekobimisa ye zemi or ke falaki pas dorte aswana dorte bayebaki ndeni balingaki basala mpona kana ye eza nini mwana mobala bi mama abelaka maladi moko batafriki babelaka yango maladi batafriki babelaka papa mama Irene ya pasi ya somo mwana wana banda botama na Kongo akoyaka maladi ya ndeki mwana mwasi wana mama Irene elobi te ke soki mwasi abelaka bakobala ete mutu abengaka maladi na mokili azate mais baparents ne fallait baza na vérité ya koyebisa biso ke mwana tozopesa bino na libala aza moto oyo atongisamaka na santé abelaka maladi ya ndeke mama Irene eye kokomela biso problème mwana komi na zema 4 mois mama Irene balobi eta na ye na zemi eza grave mama Irene mwana mwasi nekara 4 mois zemi asali crise 3 fois mama Irene ba crise wana e traumatiser mwana biso mobile mama Irene mwana mobile tellement lingi mwasi na mingi akomi ko perdre mémoire mwana lingi su musala te mwana akomi ko banga soki ake musala mwasi na ko sala crise mama Irene nazwi mwana nanga mobile na mwasi na kuzongisi bango pala nga na ndako mama Irene tomoni bevenemati aseli biso crise na kati ya ndako na papa tomoni mama Irene banda na botama na yo kaka bakoya maladi ya ndeke nga na mona ngote na ye komona ngepa ya mwasi ya mwana nanga mama Irene tango alamukaki leki 2 jours na 26 bokilo na zemi na ebisi yaya maladi ebanda okan alobi nanga ayebi ane ebanda ete akola na maladi wana mais tango linganaki na yaya poani oyebisaki ete o mama nanga lobaki nanga eza nécessaire te na ebisango mobali nanga mama Irene eza pasi eza mawa pesa ba mama conseil tolingi bokilo na biso mama Irene aza mwasi ya mwana biso si tobalaki topesaki mbongo biso toza ba chrétien bible te biso te ke mwasi soka zobela fobo divorcer na mobali mais loko na ekobeta so nebi ke mama na kolanda poza na Allemagne pesa conseil na ba mama vérité ezeloko ekangolaka bato vérité obomonaka eza na bato mingi babebisa vi na bango mpona lokuta biloko abwese tozaki femme mabe tokobaki mwana tika mwasi oyo parce que babombela biso maladi ya munene boye mama Irene tozo souffrir mwana wana azosala ba crise moko mama Irene nzamba sunga kaka pona bengo boye toyete kozana hôpital mama Irene zemo ezasema bakomba tozomona bevenema mwana na biso akoma troublé tellement lingi mwasi ne minga kenda su musala te mama Irene mwana musale baby vie ya mwana e baby mwana zobanga kotika mwasi ne 1 heure de temps mama ngana keko sokola tala ye akweya te mama Irene nazolela na motema vie ya mwana nange baby mwana mobala kondi mama Irene nazoka pasi na motema pona nini bayebisaki mwana na ngai te ndenge na zemi ezo compliqué bwe vérité tomonaka na mindele mwasi aza na problème santé balingeni na mobali babani me base décidé bakobota na bango te na bana poto eza nango facile koleka nango mais pourquoi mama na bango ayebisi mwana mwasi ayebisa mobali te eza nécessaire te donc mwana mwasi azoko avouer que mama boyaki na yebisa mobali na nga na lingaki na loba mais mama lobaki eza nécessaire te mama Irene pesa ba mama conseil basi mingi bazobebisa lokuta libana na bango pona lokuta bamuri na bamurezi na lobaki eloko moko pauvre mama na nga Marie Paul abande koloba eloko moko lokuta esisa kitoko mwasi yaya okoza na problème nyonso soko lobi vérité ata bakoyina oyo portant lobi vérité yo moko pe soko zokosa kosa mingi okoma pe mal à l'aise na vie mama Irene na eko apprendre ke bokilo na nga mama aboteli biso mwana mwasi aza na comportement mabe mama Irene tobengisi tosola ne mwana mwasi wana donc aza insolente mama Irene chance kaka mwana azwi comportement na ete mama Irene akolando aza na kati ya Allemagne naza dessus na comportement ya famille mwana kikobalela yango wana yebisa ba parents to lekisa gentité laisser aller lekate tango mwana azolinga bala fille moko na poto faut ko sala effort ko yeba famille wana basi comportaka ndenge nini et puis bana poto botindela bango lisolo bana biso mibali bozo bala avant na poto okomona mwana 25 ans ya mobali ake kobala oui mwana 25 ans ya mwasi azama yele 10 000 fois koleka mwana mobali biso basi to bandaka mibali avant biso basi to lingaka pas avant na mariage mwasi ya 25 ans akoki na bien ke libala ko se comporter bien mais na mibali msusu ya 25 ans na libala ezape avant pona ye na ndenga mabeti
oui eza âge akoli mais eza pe avant bota la majorité ya bana biso mibala ba 23 ans 24 ans 25 ans so babali na basi bazo manipuler bango pour moi na mobala 25 ans soka bali moi si ya 23 ans en tout cas moi ça 23 ans leki na maile ce qui poteli moi na mobala 25 ans bali moi ça 23 ans peut-être moi c'est na liboso pe wana mobala tam moi si tam saleka na 8 mibali po biso ni basi to yeba mibali avant oui bana poto ya mibali boyo ka conseil ya ba maman libala ezoloko basakanaka na ngote mama lelo mwana classe musale baby mwana koma ko rêver musala mwana e baby mama Irene mwana sala sutalingi musala tazo banga sokake musala mwasi akokangama combien de fois papa na tei akotika na mama no mwana sokoka te mama Irene zeme so ekobotama yesu masia zo lokumu mama mwana kolandanga na Allemagne naza dessus mama Irene baki na ko bengo beta lisopo na ba mama tozalaka na ba vérité tango to aki ko bala mwana soki boyebisaki biso ke mwana abelaka na bolingo mwana biso zwaki ngo epa ya mwana bino bakokaki pe kosola na bango bazosala bolingo na bango me bakobota na bango te na bana poto ekoleka popa mindele leka bana poto bana comportement ya mindele ndeti biso mwana lingala kutalo bango malamu te etengama abotami awa na Allemagne mama Irene azana mentalité na ye mususu donc toko zo pexé moi na tuno varon olingi eta sali yoni bana poto bazabongo bana bisa mibali bozo bala avant mwana mobali oza na 25 ans oke kobala mwasi moko ya 23 ans nazo répéter loko kolanda vie ya mwana mobali tamsu mwasi na liboso na vie eza fille wana mais fille ya 23 ans tamsu ebe mbali na 16 ans pas basi tout est possible au mwana zo ke bala mwasi moko assez ba oui mibali ya za 9e mais pas mwana mobali tamsu mwasi liboso wa donc mwana mwasi wa pas kosa mobali manipuler eza facile et puis mwana déjà ya 25 ans ya mwasi ya 23 ans ya mwasi ebi déjà oui mibali so akute na mwana mobali moko ya 25 ans ya mobali aibi basi te maramba ko sala mwana wana poto mwana kotenga mamunoko mwana kokoma kizengi ya mwasi po ye déjà ebi mibali 8 azada na maîtrise ya masolo oya yo mwana mobali tamsu mwasi liboso ye wana mama Irene pesi passe et pesi mawa pesa ba mama conseil tant tozo balisa bana to pesa rapi bana conseil comment maman zo ebisa mwana okeli bala ko meka ko ebisa mobali noteke obelaka mama Irene mwana na vanida ko mwana nanga 2 ans presque amela rabakisi mwana nga tikala ko mona kote mwasi ne amela rakisi te tanga juize mandi ba crise ndeto ko yeba vérité tanyo so bavande ki chéri mwasi pa na bango mobali pa na biso mama Irene batika mobali patika ko remarquer te ke mwasi na ko yeka maadi ndeke ba mama botala mokili yango na lobaka eloko moko na bandeko na nga ya basi mutu alingaka maladi na mokilo azate oui maladi nde komelaka bato ba congolais baza na défaut moko se bazobela babombaka maladi oui okobomba ngo peut-être na bato libanda po mokili komo zobela bakomi ko fingo na maladi wana mais na partenaire na yo to mobali no na ndako ifoye ba état de santé na yo lilo ko la crise na butu abengi ambulance tangezoya mobala ko sala déjà défense abi mwasi nanga akoyi abela rani tension etungisaka ye automatique apesi ba ambulance idée ba o checker ba moko tension ba ko sauver ba pourquoi okoyi yo bela kamala de mela kisi mobali na ndako ayebite o mela ba kisi na kintsweki na kimuyibi na bengo pena kintsweki ezaki tokote basi mingi bazana ndako babelaka mibali musu babelaka eza maso mona zana sida ayebisa mweste kana sida ke kobala azo coucher ne bongo c'est koza ndoki olingo boma mobali olingo boma mwasi pourquoi la maladie olingo yebisa partenaire na ote eza na sens te faut ko yebisa ka moto zo vivre na état de santé na eza très nécessaire na vie mwana alinga kine aloba mama na lobi ko yebisa mobali te est-ce que ba crise ngi banda ko yasus au monité sel na ba mbule bele e yaka lisusu te mais talele le mwana zuzemi mwana melaka bakisi tanga zuzemi mwana mwasi abangi komela bakisi po zemi ne kolongwa ndenga négligé ki traitement ba crise ezongi ba mourir na ba mourir botala ba mama poto conseil bozo pesa bana lokola mama za muta lokuta na libala mwana zoke libala olatisi su lokuta kende nango to sambela kanzambe berer o biso to saliba na biso basala ngote mama soko bota na mibali ko suita kate ba no ba bota na mibali faut telemela kiloko na kombo na Yesu mama soko za mwasi obalaka na 45 ans ko suite te ba no baba na 45 ans yaya oya malamu bana ba copie oya mabe ezwa bango te au nom de Jésus-Christ de Nazareth to bondela rapona bana tant eza mauvais Jésus-Christ revient famille eza dessus te que pour moi na bela maladie ndeki mais baza dessus pour na comportement ba parents na ye ti mwana banga kende ko bala mwasi babi na mwasi ebisa mwana biso te ke abelaka to sepeli na comportement wana te yango na ko beta lisolo po ete ya ba mama
bana musu bana poto ana pa mama kila mwana botama anémique elobi te ke mwana obala te oui bana poto bana pa mwana mingi omona mwasi kitoko omona pemba lemba makila esilaka ye aza na droit bolingo aza na droit ya bolingo po aza moto mais tango azobala yebisa mobali état santé na yo banda na botama na melaka kisi ya bafaire parce que makila na nga ekitaka eza maladie ndeko na ngai aza na droit ya bolingo mais kobombela moninga te kobelaka omelaka bakisi na kimoyibi esoki problème epesi pasi toye kopesa kaka conseil na communauté en tout cas tozobalisa bana tosala effort tolakisa bana vérité tolakisa bana nzela nzambe mwana aza na problème ya santé aza na droit ya bolingo yaya tomonaka kutu bato tobengaka babeyindete oyo bazalaka bato mosusu aza na handicap moko bi aza beyindete peta mosusu kizengi na ekole ake kotanga akutani na bolingo ndeka ya kizengi lokola ye baza na droit bolingo baza bato moto abendaka maladi na mokilo aza te ya na bakiloko moko soki nanu okufi te nzambe nana sisi kosala yo te bato mingi tomona bamaladi leo na mokili babotama bongo te bamore na bamorese okomona mutu kovo na nzela olingo seka ye po aza na suki na mutu te mutu wana bandaka pe kobenda chimio lokola yo ezali maladi ya cancer chimiothérapie memi esuki ndeko nango koseka mpona nini yo ozovivre nano lokola nano okufi te nzambe nana sisi kosala yo te ozofingaka bato bamaladi wana belaka tala ye kuna aza boye maladi boye ndeko nanga keba lokola nano okufi te nzambe na asisi kosala yo te bato tomonaka na nzela bakata na makolo bakata na maboko babotamaka mpe na makolo peut-être asombaka mpe mutuka moko ya lix akotaka nango na autoroute azwaka accident makolo mpe katana tobanga nzambe jésus christ revient tobongola bomoi na biso famille eza na pasi teke mpo mwana oyo abelaka non aza mutu eza nzoto ça arrive mais pasi eza po lokuta ekotaki makasi kola pambola bamore na bamorezi nyonso bolandaka Irene Masiendoki TV identité ya bundes ebeteli pro max o mama abino mwasi atika maso na défaut nayebisaka bino biso na Irene Masiendoki TV tofingaka te bango baleki biso na kofinga biso toleki bango na ebeteli mpo ngande mama bango bongo te mama Sylvie Mwanzaka mama Sylvie Mwanzaka na kati ya Kinshasa balobi restaurant ezalaka moko restaurant super Auburn yo muto uti poto komi Kinshasa oleke pa ya mama Sylvie te c'est que koma ki Kinshasa te logo na ezalaka na bémission na biso ngande la sala publicité ya restaurant wana ya zwa numéro ya téléphone ok Kinshasa o mesana kaka pela te changer pe millier kende na millier propre kuta ba star nyonso baliaka kuna ya na pre ya bien chaque samedi dimanche tozana buffet africaine okolia kitoko bio soki tembe tuna fifito mola japonaise mama na Erastine aleka pe na restaurant super Auburn bamourir na bamourir nyonso la nazo pesa ba bisou na Fatou Sene la sénégalaise moi ça latisi biso mayaka na loquette bozui Fatou Sene Wumela boutique fashion na Kinshasa fils fashion ekangi masolo yo mutozali bumunene o BBL o kufa boyibo borgane kende pa Fatou Sene somba gen ya kitoko zola tango ezo traité mbala moko na okosa binote Fatou Sene Wumela mayaka na loquette e sale lengi neti na film benga biso tala na émission na biso logo bakoma fils fashion benga Fatou Sene la sénégalaise boutique na ba bodie kendaka partout batata ya mabumu minene mabumu ezokita bo benga biso ezo ratete Fatou Sene la sénégalaise Wumela bamourir na bamourir nyonso tokutani mbalasima soki mwana motazongi te Jésus Christ de Nazareth abomba biso tokutana prochainement na lisolo mususu la na lobi bisous bye bye. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième. Yango quand même na monya esenga bien makasi ko tala ta taliniza la faute non le passe la commissaire est bien makasi. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos banana c'est na bino luka fils fashion.
eteka biloko ya kalite nayokisango na bino mosika ya banda na Europe donc na tout tanti mona asalakisi ngai aona ekomata apona ebana blonde apesa na adresse na bino. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans le niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous appelez ce que moi bien accepté le bouton ma casse. Ma chérie, on a pas sur les dégâts. Vous avez bien la qualité parce que là, pour ça, tu as rencontré la bosse à gagne là. Nous avons déjà les autres classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazolakisa bino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga oza na poso somba sous-vêtements ya Kano Gen. Collant et loko nyonso za nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle ya kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene. Olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu. Benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu zo mwa forme chemise evanda po esala bien. Ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya ba marque ya propre. Tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambu bergine ezate. Tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto. Tozana ba vernis tozana ba rouge à lèvres biloko kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din. Oh mama Irene na simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko oh deo ya monoko bongo te. Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre o ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de